yango OEF alobi en plus ya ba mineur wana 10 millions ya bato bazana empreinte digitale te. Machine à voter biso ngai nazalaka na 5 ans nazaka négociateur. Nanga ye na bato na ye na commission. Toboy vote électronique. Toboy. Mais ya kangami nango après aye ko commander ba machine wana. Poni nazo kangama nango. Système oyo elingi kolongwa te na pouvoir. 2006 biso UDPS tozalaka na élection te. Toboyaka. Bemba koti kuna ke ko crédibiliser yango. Oti ko lekisa 10 ans na CPI. Tshisekedi anomenga premier ministre. Est-ce qu'il y a des Congolais qui ont la estime à Motolokola Tshisekedi, lokola ngai? Et que quand Kabila a désigné un dauphin, Elingi Koloboya Bendinzoto, Kabila a commis président démissionnaire. Élection et ça la entre deux partis, pouvoir na opposition. Ce qui est opposition, Mobimba est télémili comme élection que vous problème est ali à candidat unique te. Problème est ali à fichier électoral. Congo et Bongi na makambo ya laboratoire te. Koya na biloko ya komeka na Congo te. To mekana no yo soke ko simba. Mbote na bino nyoso bandeko balandi masolo ya kin avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi, votre présentatrice o amemela kabino ba information na ngongo yo bosengaka. Bongo bozali ebele devant vos écrans pour na kolanda masolo ya kin na biso ya lelo boko luka penza boye ba Rebecca lelo ko memela biso masolo nini. Bongo na bosengisami ya bino bandeko bolanda ka biso bo benga ki biso mwa mingi bokomi komi bolobi bongo Rebecca tolandi ezalaki point de presse ya président Valentin Mubaki ya IDPS le peuple tokosenga pe okuta na ye lisusu fara po meka mpe kotuna ye ba mituna oyo biso tokotindela yo biso bande kwa libanda biso tozolanda politique ya mboka na biso musika. Alors bongo toye awa na oezali commune ya Lemba esika wapi papa na biso le président de l'IDPS le peuple papa Valentin Mubaki avandaka toye kozwaye penza na lopango na ndako poto meka un peu kotuna ye mituna à répondre au peuple congolais oazali vraiment on a besoin d'information. Je suis accompagné de Aaron Lubamba qui est derrière la caméra. Je pense bien que Kokota déjà, déjà papa Nabiso, le président de l'IDPS, le peuple, le papa Valentin Mubaki. Yende penza to yeli koyo kaye mukolo ya lelo. Mais la kosenga bino bandeko yo bolandaka info 16. Bon s'abonner parce que votre chaîne de référence est Zawana et votre émission Masolo Yakin est Zawana. Bongo toko poussana déjà avec la permission de Aaron Lubamba, nous allons évoluer, aller prendre bandeko ya IDPS le peuple pour namituna oyo bozanango vraiment bosenga pe botuni biso. C'est vrai que vous commentez mingi na ba émission na biso yo ekotaka na papa Valentin Mubaki. En tout cas yango pendezali boyei na biso na sika oyo na oyezali domicile na ye. À tout à l'heure. Info 16 ezalaki awa mokolo ya oyezalaki point de presse samedi et les kaki tozwaki ba image et puis totiaki yango na ezali chaîne na biso. Kasi de retour to moni ebele ya bandeko bakomeli biso balobi Rebecca luka kutana na président Valentin Mubaki toyoka epe lisusu nanu fara lisusu ndenge nini azo confirmer biso que élection ezate amekana nous ko expliquer biso élection ezate ndenge nini parce que biso seni jusque là azo convaincre biso toyoka ye nanu amekana nous ko révéler biso ezali ba vérité cachée. Ngai na lobi boye motindo yo tozokene maponami ezali ya malamu te. Maponami wana ya seni ezali malamu te. Soki seni alobi élection ekosalema ekozala élection ya potopoto na ya nyamu oyo ekobebisa stabilité ya mboka na union na intégrité territoriale ya mboka na biso. Po nini? Po bato nyonso bandimi lelo que régime ya Kabila ebomi Congo. Ezai so eloko ya ko démontrer te moto mo azo wanga na yango te. Bomengo bebo na se mabele na biso mais population pauvre. Elingi ko bomengo wana ekendeke na ba poche ya baike et puis libanda ya mboka. Yango boyokaki dossier Panama Papers baku okuti bango nyonso kuna na ba mbongo ebele. Kamata dossier ya maison Bloomberg, maison d'études ya ba américain, ba pesi Kabila na famille na ye 80 entreprises à travers le monde. Kaka famille moko. Donc babomi mboka. Elingi ko baboy biso sikoyo ba mboka
élection ezali occasion mpona biso mpona kochange bango mpona kopikola bango mpo bato bamonisi biso mpasi ndenge wana tokopona bango esu te fo topikola bango me sikoyo bango batie systeme nde oyoka machine a vote nde ozoyoka fichier électoral mpo bango bazonga lisusu lolenge na bango banyokola biso lisusu biso toboyi likambo wana yango tolobi soki babongoli makambo wana te ya fichier électoral ya machine à voter biso tokoto makambo wana te tosengi mpe na bakongole baakompagne bango te yo ata kotaba yo okende epai bo balingi bakata yo kingo opesa kingo okende kaka boye fo koboya eloko wana nde biso tolobi yango. Ok, merci beaucoup président nalandi yo mingi na oyo lobby et puis na ba élément tolekisaki vraiment message na yo ya samedi yo lobby élection batuana ba postuler et puis ba tieli biso machine ya voter pour ba meka lisusu ko triquer. Alors nayebi te soki lelo penza machine ya voter lokola senia lobby yango kaka ba puis ba lobby élection ekozala nayebi te soki oko senga peuple congolais a voter te to okosenga peuple congolais yo okozala na ba possibilité ya ko pesa mitindo te me ko bimisa ba mesure moko boy e ko sunga peuple congolais azana na sagesse pour na bandeko ba postile te mosala na responsabilité ezali ya peuple congolais ya liboso mosala na responsabilité ezali oyo babengaka classe politique opposition po biso yo ba opposition nde tozolakisa bana mboka nzela nini fotolanda eloko nini fotosala yango ngai na telemeli bato oyo baza kobenga ma parti politique ya opposition parti politique ya opposition il faut linga baimboka il faut sala mpona bolamo ya mboka na baimboka yo kosala bolamo na mpona yo moko te ndenge nini yo kokamata candidature na yo yo koti mutu na yo eloko ya mabe ndenge wana peuple akolanda yo na nzela ya mabe mpo yo olakisi nzela mabe ozali koloba yango mpe préalable na lopoto elingi koloba eloko wana soki esalami te nakoki koavanse te esalami mpe te yo ozo avanse kaka ngulungulu olingaka kongo te ozo akompagne kabila mpo nini mpo ozwaki mbongo ya kabila yango oza kobanga kozonga nsima mpo so olingi ozonga nsima bakolakisa yo fiche de paie na yo esika ozwaka mbongo po opposant oyo ya solo akoki kotia mutu naye na makambo oyo te machine oyebi élection mokolo oyo biso to bato bakendeke scrutin mpona kovote ezali mokolo okoperdre élection te baperdraka élection avant mokolo oyo wana na baopération babengaka préélectoral élection ezali nombre ya bato oyo bakovote ozwi bato ebele baponi yo ozwi bato mike baponi yo te elingi koloba boye nombre wana soki oye oza na maîtrise nango te osi operdre nde fichier électoral babenga yango fichier électoral kuna na kati 10 millions ya bato baza na empreinte digitale te boyokaki que OIF Organisation Internationale Francophonie eyaki kocontrôler après enrôlement soki ya ba 46 millions oyo bayebisaka biso na nanga wana baye kokuta na kati 6 millions de mineurs 6 millions na bana ya 8 ans ata yo moko seni yango bato ya seni mwana ya 8 ans komona kaka oyo aza mwana muke aza mineur ndenge nini seni soki bazaka bato ya solo bayamba bana ya 8 ans apesa carte d'électeur elingi koloba ke biloko wana eza biloko ya kosefie nango te po mwana ya 8 ans ata abomi ndenge nini yo komona oyo aza mwana ndenge nini bana wana bakotaki na fichier wana bato ya seni bandimaki yango mpo nini donc biso toza na confiance lisusu te na seni wana même 6 millions oyo elongwaki wana bayike baza na kati tokoyeba ndenge nini yango oyo falobi en plus ya bamineur wana 10 millions ya bato baza na empreinte digitale te empreinte digitale nde eloko oyo misapi ngai mokolo nakeye kosarole balobi na ngai natia misapi na ngai natie misapi ya bato mibale ezaka ndenge moko te na mokili oyo ya nzambe moto na moto azaka na misapi na ye empreinte digitale donc mpona koidentifie soki badoublon bazali bato basarole plusieurs fois kaka misapi wana or 10 millions baza na bamisapi wana te yo koverifie carte d'électeur na soki outi awa okomona bamosusu bazali na baempreinte kuna likolo mosusu empreinte eza te or biso nyonso balobaka na biso tia misapi ndenge nini bakarte oyo eza kobima eza esu na misapi te moyibi alors yo moto ya opposition fichier électoral ya ndenge wana okotia mutu na okuna ndenge nini po système ya kabila bareconduire yango oyebi yango mpe eza polele
okokota na likambo ya ndenge wana te. Kamata machine a voté biso ngai nazalaka na 5 ans nazaka négociateur na ngai ye na bato na ye na commission toboyi vote électronique toboyi me ya kangami nango après aye ko commandé ba machine wana poni nazo kangama nango eloko biso ba politicien toboyi tango ba politicien boboya ki ezalaki machine électronique na ebité bo pesa ki ba proposition vraiment ya nini mais proposition ya kopesa ezali te mokili mobimba ba votaka ndenge nini papier lokasa ezali photo ya moto lingi kopona au crochet au tien na urne même ba américain balobi na biso ndenge wana première puissance au monde babi bo utiliser machine wana te mais ndenge nini Kabila nananga bakangami na machine wana ndenge nini opposition ekei kuna endimi epesi yango te préalable bazokota mutuna bazokota mituna bango na eloko ya ndenge wana machine wana batiki yango ndenge nini donc yango tozolo bao bazokosa bato candidat unique eza ba distraction quel que soit le candidat ba combattre na machine wana yango na bien ata mwana ya nzambe ya kiti candidat Shadari ya combattre na machine à voter na fichier électoral wana. Voilà, on est analyse ya président Valentin Mubaki. Bongo président, tout à l'heure là vous avez parlé de l'opposition. C'est vrai, IDPS le peuple eza moko ya ba parti politico eza na kati opposition. Mais tant opposition ezo kende bande komususu opposition ba postuler bazako s'attendre peine à élection 2018 pendant que biso wa na ba détail oyozo pesa biso o révéler biso que élection wana eza na kokoso makasi ezala na ebité est-ce que bango wana bazaka ka ba opposant to baza ba opposant associé to ndenge nini na ebité oyebi cardinal Mosengo alobaki makambo mibale o ba congolais bazo se rappeler soute. Et le Kariboso alobaki les médiocres classe politique ezali na ngambo nyonso mibale ezao ya pouvoir ezali opposition nyonso wana esali classe politique abi baza ba médiocre lingi koloba soki oke classe ba pesio note excellent très bien moyen médiocre mauvais donc yo omoni échelle na yo esika ozali oza médiocre cardinal alobaka yango et sepedisaka bango te me monani sikoyo aye koloba eloko ya mibale kala mingi te alobi mboka ekambami na ba sataniste nanganisi oyo kaki yango ba sataniste do bato oyo bazali kosalela satan na ba diable olio basalela nzambe na mboka na bango yango za komona bango oyo baza komibenga opposition ngara tikeli bango kombo wana mais bazali kosalela peuple te on dirait bango bakomi envoûté oyo Mosengo alobaki ba sataniste. Mais ndenge nini eloko ya mabebo yo okei na ndako na yo fungola robinet olingi omela mai obi olingi olamba mai wana ebimisi michopi yo kotiango na nzungu na yo po lamba na michopi wana me bango bazomona yango te ndenge nini ezokamwisa biso mai ya mabe omeli obi na kotala après ça veut dire quoi mais koza déjà moto okufa te me bazomona yango te yango ezokamwisa biso est-ce que bazali envoûté est-ce que ndenge Mosengo alobaki ba sataniste na ebite ezokamwisa biso po eloko oyo moto moko te oyo abwanya ezala te ya moke akondima yango te omituna mpona nini nanga na Kabila bakangami na machine poni bakangami nango omituna te mais ba opposant belé pe batelemeli yango bandeko na ba opposant batelemeli yango pona ko telemela yango il faut basala lokola ngai oko telemela likambo et puis okoti na kati te c'est vouloir une chose et son contraire yango na biso mai ya mabe eza mabe obina mela kaka na kotala sima wana otelemeli yango te telemeli yango sadi loba soki machine wana ezate na kotia candidature na ngai te soki machine wana ezali plutôt na kotia candidature na ngai te soki fichier électoral na bosokoli yango te na kotia candidature na ngai te so ba prisonnier politique ba libérer bango nanu te na kotia mutu na ngai te soki seni wana ya nanga ezali kaka ndenge ezali et pourtant na 5 ans tolobaka il faut qu'on restructurer yango na audit externe soki esalami te na kotia candidature na ngai te wana nde kotelemela likambo. Vous pensez que c'est la meilleure façon de côté les là parce que bango ba opposant mususu bandeko na opposant mususu balobi ce qui est que batie candidature te et que élection et salami bakozala moko ya ba candidaté na o ezali ba raisonnement na bango en fait ba projet na bango na ebité ekoki pe kosalama lokuta élection et salamaka entre deux partis pouvoir na opposition soki opposition mobimba etelemi likambo élection kozala te
parce que yo ko sala élection na nani ya yo moko yo pouvoir et ko sala matin et ko na crédit mon côté nde ozomona bango bakei ko crédibiliser moyibi par leur présence yango toza koloba kokota na bango kuna ezali na contrepartie pour présence na bango ne ke ko pesa elingi pesa valeur na eloko ya mabe soki bango ba se retirer eloko ya mabe kotika ya mabe moto moko akondima yango te mais bango bakoti kuna mpona kokende kocrédibiliser moyibi oyo ekonyokola mboka ekonyokola bayimboka ekobebisa Congo. Na ba réunion na bango bazosala entre bango ba opposant pour babimisa candidat unique na bango après akokende vraiment na élection na ebité président Mubaki yo zatin ozo accompagner bango te je ne sais pas pourquoi non seulement parce que olingi na yo machine yango te élection yango te mais au moins vous êtes de l'opposition ceux qui ont participé na ba réunion anate oza na ngambo opposition te oza na ngambo ya majorité te siko oza katikati nakende kopona nani po akoma na résultat nini distraction ya pamba bon malheur o babenga franco baneko eza bon malheur nakota kuna nakende kopona nani po oyo nyonso akobima candidat na bango soki unique so ekome machine ekobatre ye mosala nini bayebi yango pe système oyo elingi kolongwa te na pouvoir 2006 biso UDPS tozalaka na élection te toboyaka Bemba akoti kuna ke ko crédibiliser yango oti ko lekisa 10 ans na CPI mokolo moko a CPI etelemi boye lokola bauti na pongi oh nous sommes trompés 10 ans après cour pénale internationale on ndima eloko wana eza ba jeu biso toboya kokota eloko wana Bemba kenda ko crédibiliser yango akutana kina yango 10 ans po azwaki minduki na Kinshasa contre pona ko respecter contre Kabila batu bakufaka wa plus de 1000 personnes oh babisaka biso à l'époque il fallait le punir ba punisa epé 2011 Tshisekedi a gagné l'élection azwa pouvoir te donc pouvoir oyo elingi nango kotika te ezali mbala ya mbote ezali te ke tosutuki lelo tozali koyekola likambo toyebaka te toyebi bango tant que monsieur Kabila na pouvoir na yeba kozala wana élection ya malonga ekozala na mboka te po élection wana congolais moko te ya ko voter bango po banyokoli biso toza bazoba te ba congolais baza bataba te pouvoir oyo enyokoli Congo enyokoli ba congolais donc congolais moko ako voter bango te bayebi yango pe yango baza kosala makambo wana ya ba machine ba fichier électoral bakangama nango opposition pe ekei kuna ko crédibiliser bango nakende kosala ba réunion na bango mpona kosala ni distraction problème ezali ya candidat unique te problème ezali ya fichier électoral problème ezali ya machine problème ezali ya restructuration ya seni wana eloko na bango tokomaka yango noir sur blanc na 5 na accord ya Saint-Sylvestre tolobi seni ezali indépendant te seni ezali impartial te seni ezali kosala mpona groupe moko gestion ya seni eza malamu te yango tosengaka restructuration ya seni na audit externe ya seni ezali wapi donc baoyo nyonso tolobaka tokomi tosigné bazokipe yango lisu te kasi mpo nini tolobaka yango soki bazaka d'accord nango te il fallait pas basigné baoyo ya opposition siko baza koaccompagner bato ya pouvoir yo lobi moto oyo wana ifo tolongola ye na mosala balongoli ye te ye moto azali kokamba yo okei mpe ondimi oza moto normal te donc oyo badistraction na bango candidat unique batika kokosa peuple likambo ezali ya candidature unique te likambo ezali po candidat na bango nyos oyo bakotia bakobatre ye alors bazo accompagner nde balobaka ndenge wana basi bazwaka bambongo na bango mpona koaccompagner bato ya Kabila. Le président Valentin Mubaki azali wapi yeza motuno tolingi toyeba oza na ngambo opposition ya bandeko basangalaka wana toza na ngambo ya majorité otoyebi oza wapi vraiment entre les deux. Ngai nazali na peuple congolais nazali na bao wana te na bao mususu wana te po emonani sikoyo ezala bazobenga ma opposition ezala bato ya pouvoir basundoli Congo na peuple congolais nga na tikali na kati ya peuple congolais nazobundela peuple congolais bao wana nde bato na ngai bao wana nde lingomba na ngai peuple congolais. Ok, merci beaucoup. Bongo président Mituna eza vraiment moi mingi mais peuple congolais o kaka sika yozali pour lobi koza na peuple congolais to ebite toza na besoin pe to yeba ba vérité o ebombana. Excusez biso ya kozonga penza na makambo tolingi to tuna po eza vraiment devoir na biso ndeko Félix Tshilombo Tshisekedi a outi ko présenter projet de société na il y a quelques jours passés.
tolingi totuna yo etant que yo mtozaki conseiller ya papa na biso Etienne Tshisekedi, conseiller politique ya papa na biso Etienne Tshisekedi. Projet yo ndeko Félix Tshilombo a présenté. Eza oyo papa Etienne Tshisekedi atikaka to eza oyo ya ye moko asali. Projet wana ya Tshisekedi te. Mais problème ya projet sikoyo na ba oyo batie ba candidature na bango. Au programme du gouvernement bien ba projet distraction. Yo ko sala yango wapi po ko bima na yo te ba ko pona yo te. Yo zo mona ba activité bazo sala wana nazo comprendre te. Bazo mema bino na banzela o ya molili au lieu ba mema bino na nzela ya bosolo. Yo zo sala projet programme ya société. Programme ya gouvernement wapi okobima wapi. Ozo na ba distraction. Bango nyos Koko Sabino oh 100 milliards de dollars en 5 ans, oh 115 milliards, oh 80 milliards. Distraction. Bunda na ano makambo ebonga ya mboka. Po moto ya kobima ezala moto yo ba Congolais ba ponaki. Ezali moto yo ya système oyo lisusu imposé te. Omoni ba distraction na bango. Bango nyos ekomi ka ba projet ya société, ba programme ya gouvernement. Ba ko sala yango wapi? Bakosala yango wapi? Wana de priorité na bango, okosala yango wapi? Poko mona yo kobima te, machine wana basi baturike yango. Ozomone ba distraction na bango. Sala eloko ya motu ya boma machine wana. Sokola fichier électoral. Longola batu ya seni yo bazo sala la équipe classe politique moko. Bao sala yango te. Bao sala yango te. Omoni ba distraction na bango. Yango tozolo ba batu yango bazali envoûté o ndenge nini. Tozo comprendre bango te. Yo ko sala projet na yo wapi? Et que ça, eza ba distraction pamba. Peuple congolais a besoin ayo kapé, idéologie ya IDPS les peuples pona ko mekampe ko bongisa ba makambo ebele na oyo zo leka na politique ya mboka na biso po ebele ya bato kutu bazo commenter. Je pense bien avant fin émission to kotanga ta deux messages ya bandeko ba komeli biso pe batuni o mituna pe bato ebele ba bi politique ya Congo eza théâtre. Politique eza théâtre mais peuple congolais ndaza victime. Tango tomoni papa Valentin Mobaka lobinga naza nga IDPS le peuple na lobaka po na peuple. Nebite peuple wano azolanda ona minicho azana besoin a fongola lisusu misu koleka. Alongwa na distraction ozo ebisa biso nyonso ya des distraction. Akosala nini exactement papa? Il faut afongola matoi na ye na molimo na ye. Ayeba ke Congo oyo babengi Congo mboka babengi Congo. Ezali mboka oyo esimbi monde mobimba. Na ebite so ba ebiango. L'avenir du monde se joue au Congo. Avenir ya mokili nzambe akela ezali ko se jouer na Congo. Est-ce que ba Congolais ba ebiango? Est-ce que ba opposant na ba ebiango? Congolais foye ba mboka na ye soki eziki monde mobimba eziki. Kamata makambo oyo babengaka ya industrialisation. Biloko oyo bozana ngo ba téléphone oyo ba iPad, ba téléphone Android, technologie de pointe. Makambo ba matière ekota akuna na kati Congo mutu azana ngo na mokili ya nzambe 70%. 70%. Le reste du monde n'a que 30% ya qualité ya mabe. Donc ce Congo akangami kaka na kolta na ye, monde mobimba à genoux. À genoux. Congo yango wana. Kamata Congo oyo babengi cobalt. Cobalt ezali na industrie ya armement, ba ogive, ba fusée, ba batterie oyo ya ba mituka, ba engin nyonso oyo eboyi émission ya ba gaz à effet de serre oyo ebakisaka température na mokili eza na Congo. Elingi koloba soki ba industrie nyonso wana mona mituka nyonso oyo etambolaka na mokili oyo ya nzambe, mituka nyonso wana lobi ekobana kotambola na cobalt ya Congo. Omoni motu ya mboka oyo babengi Congo. Siko yo ozali politicien, eloko wana ozali congolais, oyebi eloko wana te. Pona biloko ya mike ozo sacrifier mboka na yo. Elingi koloba pe boye, Congo ebongi na makambo ya laboratoire te. Koya na biloko ya komeka na Congo te. To mekana no oyo soki kosimba. Le Congo ne peut pas faire l'objet d'un laboratoire mondial parce que l'avenir du monde se joue au Congo. Et loko esami na Congo, il faut esala mandenge ya bosembo na ndenge ya bien une fois pour toutes. Ko sala ba essai erreur te. Yo yena ba machine à voter. Et loko ba utiliser na no place moko te.
banyoso balibi tika biloko wana yo olingi te okomi laboratoire onimi yango pe yo ye na fichier électoral ya mabe balobi bamineur baza na kati badoublo baza na kati oyo tomeka nanu Congo wana te Congo ekondimama na eloko ya ndenge wana te laboratoire yango wana tolobi boye moto nyonso congolais oyo ayebi motuya ya Congo valeur ya Congo politicien nyonso il faut azala na hauteur na ya baenjeu wana azala na sete il faut atelema mpo ayeba Congo oyo na kosimba yango ndenge nini na kotombola yango ndenge nini mpo soki Congo etelemi mokili mobimba mboka moko ekese na Congo ekokai na Congo ezali te mokili mobimba oyo yokaka ba États-Unis ba France ba Belgique bazali na se par rapport ya Congo so Congo est quand même malamu alors mboka ndenge wana okende osakana nango oyo na osala bisalela. Voilà, merci beaucoup. Et là, ici que Congo est tondi la richesse et belé. Oh, la population pauvre. Voilà. Moko ya ba question ya ndeko Kalonji Serge Atunibiso na oezala ki émission totia ki ya point de presse les cas qui mikoleleki. Alobi nous avons besoin d'unité. Makambo ya richesse toyebi yango. Alors papa Mubaki pour unité et quota. D'abord na kati ya opposition esika yo zali. Il faut nini sengi nini. Mais unité wana unité ya nini? Toke senit. Pona nini ko komplikaka makambo ba unité ba nini? Salela Congo ngana yo tokoza na ba ide ndenge moko te. Mais salela nde Congo, Congo nde o babengaka dénominateur commun na biso. Soki yo saleli Congo, ngana saleli Congo, yo saleli Congo, mais Congo ekei liboso biso nyonso, unité yango wana. Unité ezali autour ya ba ide ya moto na moto te, ezali autour ya intérêt général Congo. Congo mingi bakanisi unité ezali to fanda sima ya moto boye songolo pakala wana eza unité te ngara kota na makambo ya ba unité ya ndenge wana te. L'unité c'est pour l'intérêt du Congo. Yo saleli Congo ngara ndimi Congo moto nyonso asali Congo tondimeli ye ekoki bongo unité nini susu tokoyeba ndenge nini ke moto asaleli Congo papa Valentin Mubaki po komona Jean-Pierre Bemba jour ayaki awa Congolais ayambi ya lobby voilà kangamaki na pona makambo na bango kune lekaki metozaki na besoin na ye na Congo bat bayambaki c'est-à-dire que alaki moto moko pe ba Congolais balingaki bazelaki en quelque sorte asalela Congo keba te kosela Congo ezandenge nini bizaleli na yo nazola kisayo awa yo Congo projet ezali ya koboma Congo processus électoral po ye moto alobi unité wana oyebi makambo tozoke nango il y a 130 groupes rebelles à l'est 130 12 millions déjà ba congolais basi bakufi 12 millions na ba rapport elingi koloba boye esika tozokende yo oponi moto te komo na ye kobima yo oponaki ete po basi batulika makambo nyonso yo ko croiser maboko na yo à l'échelle nationale eloko nini kobima ba troublet Jean-Pierre Bemba azwaki minduki en 2006 1000 morts kaka Kinshasa mais soki esetanga na mboka mobimba ngeza ndenge nini Tshisekedi na 2011 apekisi biso totia bato na balabala soki a autorisaka biso totia bato na balabala il y aurait eu combien de morts donc processus ezokemema biso na ba conflit na kokabwana ezali kokende mpo na kobebisa Congo eza malamu te oyo balingi unité ya Congo lere yango oyo ya kobatelaka unité wana en clarifiant cette histoire du processus. OK. Nakotanga bongo message mususu ya ndeko je pense bien PPP voilà. Alobi d'accord au niveau du discours monsieur Mubaki et l'opposition que lui-même qualifie de médiocre en le même temps à l'égard du processus électoral. Mais comment contrecarrer l'entêtement du pouvoir? On veut un plan d'action. Voilà la vraie question monsieur Mubaki comme à l'opposition. Eza solo mais stratégie batia kango na balabala te mais stratégie nga na koloba oya simple ça ne coûte rien bato nyonso balobi opposition ba mibengami opposition ba bendani na bango ça coûte quoi rien du tout kaka volonté politique ba bendani na bango balobi eloko na tokota te le même jour makambo eko changer le même jour parce que les cœurs ko sala na famille politique moko te est-ce que ba beta match kaka vite mo wa beta match entre yemoko soki mana lobi nga na obeta te match ezate nde yango wana ba oyo bazo truquer makambo botika bango moko
comme ça bo sundela bango eloko na bango wana bo accompagner bango te. Ça c'est l'action la plus simple. À partir de là maintenant biso opposition tokoyokana ba stratégie nisini mususu o tokoti en place. Mais déjà avec ça il n'y a pas élection. Bino na opposition bokoyokana mais tant opposition ngo ezosala ba réunion papa Mubaki yo zo participer te. Mais yango na lobi awa te na okende ko participer na réunion ya nini? Yo balobi bokoyokana ndenge nini? Mais ba la kisake balingi Congo mama balobi na yo biloko wana eza na mesa na batie poison na kati. Yo le olingi nga Mubaki na kende kolia. Lia na yo kufa na yo nga na kufa na yo longo te. Est-ce que ezali makasi po yeba que biloko ya poison balia kango te? Yo le yango bonga na sala nini? Natiki yo kufa na yo. Zala nano moto zonga nano bo moto ezongela yo. Que eloko ya mabe eza mabe. Ndima pe ezali eloko ya mabe. Présence ya Mubaki esengeli na eloko ya ndenge wana te. Yo ndima ke eloko ya mabe ezali mabe. Soki bino nyonso opposition boyokani ke eloko wana eza mabe. Oyo biso toza koloba. Nano na yoki ata moto moko te na bango, otuna bango te mama. Yo eko tuna ngai. Banda mokolwana. Tuna nano bango makambo Mubaki aza koloba eza ya solo to eza lokuta. Bo tuna nano bango te. Ngara zoyoka bango réponse te. Mubaki alobi boye bino opposition bon ndenge nini. Mais ba répondre. Ba yebisa ba congolais que Mubaki aza kobuka lokuta. Ba fani nye, ba kendeke ba réunion ba distraction. Olio ba sala mosala au peuple azozela. Eza malamu te. Voilà. Ndeko mususu ayebisi biso awa Letulenge Mpila ayebisi biso nani moto ya mayele akoki kolanda Valentin Mubaki. Nayebi te ozana makanisi ya bato ya mayele. Ozana makanisi ya na souci ya peuple. Olataka po ya peuple po bimisa peuple na o ezali bisika azali ya pasi. Mais bato bazo comprendre yango te nayebi te soki yo oko ebisa bandeko ya opposition wana nini? Oyebi likambo ezali likambo ya sika te. Tshisekedi asala 40 ans na mboka oyo ya politique azolakisa bino nzela ya kolanda. Balandaka lelo bango nyonso bakomi kopiolo la grande démocrate, père de la démocratie bwenabo balandaka Congo ezali wapi? Le Congo tourne en rond. Alakisa banzela ya kolanda Congo se développer motomo ayokelaka ete. Donc nga nazokamwa te. Bakoya kondimela nga sima. Mais peuple congolais nde makambo nyonso eza na maboko na yo. Kolanda bato wana te. Po bolamu na yo ezali na makambo wana te. Bolamu na yo ezali contre makambo eza kosalema wana. Bango bolamu na bango ezali ba poche na bango bino kolanda bango te. Oyo nazali koloba ezali na intérêt na ngai te eloko moko ya ngai ya particulier ezali wana te. Ezali ne pe na bolamu ya congolais. Congolais ayeba kotelemela likambo oyo aboya yango. Aboya yango. OK. Ndeko mususu atuni mutuna wa les grands mayas. Donc eza bongo bandeko balandaka vraiment ba émission. Donc je pense bien er émission ko kota ba ko précipiter po balanda yango. A commis la classe politique ya ou ba découvrir que oza ngembo olingi batu nyonso bakoma lokola yo. Oza pe na papa Mubaki oza pe na avenir te na politique ya Congo. Na ebite soki oko répondre ndeko nini? Ngana ko répondre ete on dirait mutwana ebi politique te. Soki asalaka politique ou ebi politique ya Congo akoyeba que moi je suis pas n'importe qui. Tshisekedi anoma ngai vice-président de la République après Santik. Est-ce que Naboya Kayango? Est-ce qu'il y a Congolais belé au Bakobo ya kozala vice-président de la République? Tshisekedi anomenga premier ministre. Est-ce qu'il y a Congolais mingi oyo bakozala na estime ya moto lokola Tshisekedi lokola ngai? Donc ngara bunda kapona ba poste te, il faut yeba yango. Na bunda pona ba poste te. Donc ngai na saka politique avec désintéressement. Dans sa politique ya ba poste te, ceux qui ont politique ya ba poste menacé na zo ba poste belé na lingaka biloko wana te. Moi je travaille pour le peuple. Nde makambo Tshisekedi ala kisanga yango na formanga ndenge wana. Pas le pouvoir pour le pouvoir, non. Le pouvoir pour l'intérêt général au ya peuple dans un cadre légal. Nde yango biso tozaka nango. Na ba onyoso balandaka yango te tala esika bazali. Tala esika ba memi Congo. Donc ngana zali te ke o na piolo na o na bimangembo to ndenge te. Ye na ebite soki ayebi ngai. Soki pona ko sala musala kaka yo ya musala. Na yebisa ye que même classe na sala classe. Na zana diplôme o batu nyonso balula kana université ngai. Mais ayebi yango te. Donc pona musala penza na sala musala na ko sala yango pe na ndenge ya bien.
ndenge na salaka ba consultation na nga na Banque mondiale na PNUD na ebite soka ya yango nyonso natika pona intérêt ya Congo pona peuple congolais yango wana. Bongo ndeko mosusu alobi awa alobi est-ce que papa Valentin Mubake okoki ko rejoindre discours ya résistance ya vie honoré banda mboka eza sous occupation élection eza solution te. Na ebite discours ya honoré banda, donc je ne sais pas ce que koko rejoindre yango te. Ngai nazali na ba discours wana te, ba théorie wana te. Nga nazo constater nazali pragmatique. Naza ko constater makambo ndenge ezoleka na mboka na biso. Bayeli biso processus électoral. Na kamati processus électoral na lobi tala mabe na yango. Processus wana ko mboka na nzela ya malamu te. Nde yango wana. Babe mangana ba discours ya moto songolo pakala te. Naza na batu te o nazolanda boite. Nazolanda nde bolamu ya peuple congolais. Na lakisi pe que processus oyo ezali mabe eza malamu te. Voilà, bon, mitune ezebele soki tolobi to continuer yango et kozwa biso vraiment temps mingi. Mitune ya bandeko batuni à partir des réseaux sociaux ezebele. Na ebite tango président Valentin Mubake azo travailler pour na peuple. Faisabilité ya parti politique na ye eza nini exactement? Eze loko yo peuple congolais azali banda mboka. Azana besoin pe ayeba pour apprendre pe ba disposition. Peuple congolais azali banda yeba que makambo ezo salema na Congo ezali pona Congo te tozolo belango mbala na mbala. Parti politique UDPS le peuple et koki jamais comme ma peuple congolais na libulu na potopoto na liwa jamais. Yango biso tolobi na bango boye. To unir ba effort na biso epai boye bango epai kuna na diaspora po to stopper makambo yo et nous en avons les moyens. Bango na biso toko stopper makambo yo toko stopper yango po ezali bolamo ya Congo te toko stopper yango ndenge nini papa te mama na kolobela yango boye na balabala te. mais peuple wana azana besoin ayeba po alandela ka détail sur détail bakoyeba le moment venu ce qu'il faut faire mais na prévenir bango déjà nous allons stopper cette affaire. Ok, kotala ba candidat papa Valentin Mubake. Candidat zate zalika ba distraction. Candidat ya solo akoki kozala te na makambo. Candidat ya solo akoki kozala te na makambo. Papa, candidat ya solo azate na makambo. Papa Valentin Mubake alobi bandeko nyonso bazolanda biso bayeba ke élection eza na bambeli le soit kozala te lelo soki penza to zui penza confirmation que élection eza te esengi ke mboka ekumba mame na mutu moko boye na ebite na niveau ya bolingo oyo zaka nango epa peuple okosenga mutu ango azala nani exactement transition tozoka soki élection eza te sûrement que transition kozala transition ango nani oyebi motuna na yo wana nako cité kombo ya motote. Nous sommes 80 millions de Congolais. Mais yeba que quand Kabila a désigné un dauphin, elingi ko baboya bendi nzoto Kabila komi président des missionnaires nde yango wana. A komi président des missionnaires. Biso pe tolobi boy. Tant que pouvoir ya Kabila kozala wana élection malonga kozala te na Congo. Elingi ko baboy. Il nous faut un nouvel ordre politique. Ba institution nyoso ezali hors mandat. Nyos wana ezali sumbuka te. Président P a démissionné na yepo, il n'est plus partant. Ça veut dire nous tendons vers un nouvel ordre politique oye kokambamboko. Les Congolais sont suffisamment intelligents. 80 millions de Congolais tokoyoka na ndenge nini makambo wana ekokende liboso. Ok, tokoyoka na ndenge nini makambo wana ekende liboso tozokoma penza pembeni ya suka émission na biso na ebite soki ozana message moko yo à tout moment tango lekaka na télévision besoin na yo ezalaka olobela kaka peuple congolais atia message wana atambolaka na yango a mettre en même voire même en pratique pour na ezali libération ya mboka na biso na régime o tozali soko ozana ngo okoko lancer peuple congolais zoyoka eza ya solo peuple congolais yeba ke avenir na yo ezali na maboko na yo. Avenir na yo ezali na maboko na yo. Olela mpe mingi. Mais oyebi te ke pouvoir ya mboka ezali na maboko na yo. Tika kolela il faut agir. Eloko ba yebiso ya mabe. Boya eloko wana. Eloko ya malamu ndima yango.
toyebisi yo processus électoral ezali eloko ya mabe oyo ekobakisa pasi na yo oyo ekobakisa koboma mboka na moke oyo etikali nyonso ekosila kokweya boya eloko wana nde okolakisaka ozali peuple ya solo bafingaka yo sur te à travers monde entier bango bazalaka batabao to bazalaka bato ozali moto boya eloko ya mabe oyo ebebisi mboka na yo ebebisi yo lokola processus électoral oyo. Vous pensez que c'est facile avec les Congolais? Mais oui, Congolais aza lokola moto nyonso na mokili oyo ya Nzambe. Moto moko te aza na bongo mibale na mutu na ye. Moto nyonso Nzambe akela aza na bongo moko na mutu na ye. Donc Congolais mpe azali na mayele mais alanda bato ya malonga. Po bato mingi ba utilizaka bango po ba mema bango na molili, ba mema ba Congolais na nzela ya mabe. Sikoyo biso totelemeli bango po na kolakisa bango nzela ya malamu. Mais Congolais ameka ko mettre en place ba stratégie nyonso uti kolobana ya koboya et les cas wana ba marche. Nous avons fait presque 3 mois ya ba marche. Le 31 décembre, je pense bien le 23 janvier et puis dans le mois de février. Congolais monique bandeko na ende bazokufa. Congolais a se réservé na ye. Et comme qui surtout marche ya souke zaka na mois de février Congolais bimaka lisusu te. Babimaka mais mbebele te ebele bazaka na bandaku avec beaucoup de réserves. Vous pensez que Congolais ceux qui a boyi et puis a lobi que to boyi a telemeli ba décision soit ba loi ya ba to baza bazo diriger biso bazo manipuler Congolais et kozala facile. Omoni motuna na yo ezali motuna ya ko déstabiliser, ya ko démobiliser même. Yo ozali koyoka pasi outi na fonction publique na pesa ndakiswana okomi na kingasani okuti mwana aza kokufa mpo kinini ya komeleza te pona malaria eloko nini etikali pona yo lobi lisusu okende na fonction publique koluka nini lisusu. Donc mobilisation tozali kosenga na bango ezali pona bolamo na bango baike bakotika milimo na bango bakotika nzoto na bango bakosopa makila na bango. C'est ça la vie. Même en français, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Olingyo melama oli yamak ka boma yango, buka yango. Donc les Congolais doivent comprendre que ce pays est tellement beau et tellement grand. Pour le récupérer, il faut des sacrifices. Il faut baye bayango. Sinon te ba kotika ka kolelaka mboka kitoko pauvreté leki ba mususu riche. Bomengona bino ezo kende sika mususu. Po nini bolemba. Po nini bondimaka n'importe quoi nde yango wana. Donc na mutuna na yo siko na profiter pour ba Congolais ne lâchez jamais une mobilisation. Et puis mobilisation yeba que de la phase de la conscientisation à la phase de la révolte et qui para bamboka. L'Afrique du Sud avec l'ANC a fait 90 ans. 90 ans. Oyoki ngai 90 ans pour basi apartheid. Mais biso yo to bandika ka lobi awa tokomi kolemba. Bomengo yango tokozwa ndenge nini. Et surtout mboka oyo batu nyonso batie miso balingi babotola bino yango bokosala ndenge nini fo bopikaka botika mboka na bino ekende te. Ok, merci beaucoup Président Valentin. Nebite message na yo ya suki kozala nini na bandeko bazolanda yo na Info 16 chaîne ya référence esika wapi bazwaka vraiment ba réponse ya ba mituna na bango ceux qui okobakisa mwa eliloba oyo baza kolanda ngai na sengi na bango na répéter souscription na lansaki na poto. La diaspora congolaise qui vient d'être exclue du processus électoral ezali injustice munene. 6 millions de Congolais bazali à l'étranger batie bango pembeni ya processus. Po bango kuna bazana bamboka démocrate ya ba démocrate bayebi makambo ndenge ezoleka na mboka na biso bazo comparer na bisika bazali awe pa na biso ezali lokola molili. Po bango basi bafungoli makanisi na bango. Yango moni batie bango pembeni. Et pourtant ce ko tali ba statistique ya ba Western Union mbula elekaki batindi bambongo awa près de 8 milliards de dollars la diaspora congolaise mbongo ye na Congo. Oyebi awa kala mingi te awa na septembre rentrée scolaire pona kosomba uniforme il faut cousin atinda mbongo na poto, il faut papa atinda mbongo, il faut leke atinda mbongo, yaya atinda mbongo awa eloko muso ezaka isute moto soki akufi apona kunda muto il faut kozela Western Union MoneyGram mbongo yete bato oyo ndenge wana o bazali kosunga mboka bazali kokamba mboka 8 milliards ça veut dire de dollars, ça veut dire double ya budget na bino, double ya budget à l'état mboka ndenge wana
bato ya ndenge wana otia bango pembeni. Yango nalobaki na bango ba lancer souscription moko bakosala yango na tikaki yango na maboko ya représentant na ngai Docteur Mabondo na Paris. $1 par mois, 1 euro par mois, 1 euro moko. 5 millions à Congolais na kamata minimum, ça fera 5 millions d'euros chaque mois. Toko changer makambo. Toko changer makambo et ko mela isute. Là vous êtes sûr de ça et que ko changer makambo belé. Na lobi na yo l'argent c'est le nerf de la guerre. To bien ko changer makambo belé. Oyo lobi na ngawa na o balembaka pe na ndenge nini. Balembaka po omoni oyo bakoselaka bango o bato batina bino na balabala batondisa ba frigo epara bango lokuta pona ko démobiliser bango. Bomengo na yo ya bana na yo il faut souffrir pour tika bana na yo bomengo. Et il faut montrer l'exemple. Biso tozala ba frigo ya kotonda te. Oyo tozala koloba ezali pona bolamu na biso nyoso na bino na biso. Elingi koloba boy soki tozala na mwa pata moto na moto akokende abimi alepe kwanga alelipa même pendant une semaine na mbongo wana. Ok, IDPS, le peuple déjà Panzani, monde entier. Déjà, souscription, il y a parti nabino na ba pays mususueza en dehors ya Congo to na ba province na biso en dehors ya Kinshasa. Na province ya Congo tozali déjà na 53 fédérations. Tshisekedi atika biso 42 fédérations. Biso totie déjà 53 pour na total tozana 80 fédérations. Semaine prochaine doit installer les 27 autres qui restent. 80 fédérations à travers tout le Congo. 53 déjà ils allaient en place. La semaine prochaine, 80 nyos. Na poto, tozali déjà na ba représentant na biso. Na Afrique du Sud, na Canada, na France, na Suisse, na Grande-Bretagne, na Norvège, tozo koba. Donc nous sommes déjà opérationnels dans tous les grands pays du monde. Voilà, sur ça, vous allez aussi passer un message, je pense bien que c'est la dernière question, vous allez passer plutôt un message à tous les Congolais qui parlent sous politique en Bokate, là c'est la trahison, c'est du meli-melo, c'est du théâtre, en tout cas, nga politique, écoute, na longma malam nata la série télévisée, na zo nangata éducation et série, qui na l'information, il y a parti politique, soit il y a politique en Boka na biso. N'hésitez est-ce que bako rejoindre parti, il y a IDPS le peuple na niveau à Libanda Mboka Sika Bazali. Oui, mais d'abord, eloko na ngina souligner ezali boye. Omoni ba stratégie nyoso yo. Ezali pe na objectif ya ko décourager bato. Bato ba boya système électoral. Ba kanisa ke élection ezaka eloko ya mabe. Omoni ndenge bazali ko bebisa makambo. Yo bebisi na 2006, o bebisi makambo na 2011. 2018 mutu akoloba tina muso yokene kuna ezate. Omoni ba objectif na bango. Bato ba koya na motambo wana te. Élection ezali occasion yo pona bato yo bako diriger yo. Oyo ko kamata avenir na yo opesi bango. Bato ya malonga. Bango balingi bakumisa yango batiaka bato na bango baza konome. Mabe na bango ekoki kobebisa kombo élection te. Mabe na bango ekoki kobebisa kombo élection te. Bakeba isika wana. Il faut bazalaka batia mitu na bango na makambo etali politique. Pour politique ya mabe ezokamba bango, il faut ba changer yango. Ba koya na motambo wana te. Ba politicien mabe bakozala mais politique eza eloko mabe te. Eza eloko ya malamu. Il faut ba eba eloko wana. Biso ya UDPS le peuple to sengi bango ba ya ebele po to sangana po to bongisa makambo ya mboka na biso. OK, bakoya ebele bako contacter bino ndenge nini, ba coordonner, je ne sais pas si vous en avez. Nous avons 4 présidents fédéraux à Kinshasa. Tozana moi 5 fédérations awa na Kinshasa. Tozali na Changu West, tozali na Moamba, tozali na Lukunga, tozali na Funa. Donc bango ba contacter ba fédération na biso na ba président fédéraux, ba kolakisa bango na ba section na bango, donc na ba commune na bango et sika ba responsable bazali pona ko sangana na biso elongo. OK, président Mwambote la bandeko balandi ko sala pe malamu mingi. Na pesi bango nyonso mbote mingi info 16 mbala liboso na le kana chaîne na bino. Ezamba liboso te olekaka déjà. Merci. Nakanisi ke tokobanda koleka mbala na mbala. Chaque fois bozali na préoccupation boyaka tokopesa bino nzela ya malamu na lumière na makambo nyonso oyo ezali kotungisa ba Congolais. OK, merci beaucoup Nabino. Bonne chance na Info 16. Voilà. Bonne chance na Info 16. OK.
Info 16, bonne chance na yo. Naza sur tonton Mwinga yoki na Aaron Lubambo azan na sima ya caméra. Na bandeko nyoso bolanda ki biso lelo na masolo ya kin avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi. Je pense bien na ba message au botindela ki biso na ezali YouTube na biso. Bozwi quelques réponses. Bongo analyse ya papa na biso Mubaki ezali elobi penza ebele. Na bandeko nyoso yo bazalaka na souci ya mboka, en tout cas il faut beaucoup talika mboka parce que ngana yebi eza na adage moko yebisaka biso, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Na bandeko nyoso balobi politique ya Congo eza di théâtre to kolanda yango te. En tout cas bozana bandeko baza na Congo soki bolandi yango te, soki bolandeli yango te eza kaka pasi po victime eza kaka biso ba congolais o tozana mboka o to bimana no libanda mboka te, pasi nde yango wana. Bo s'abonner mingi na chaîne na bino Info 16 basango pe masolo ya kobetela bino ezali ebele, mais pona lelo je pense bien to suki awa. Merci beaucoup le président Valentin Mubaki, merci na bandeko nyonso ya IDPS le peuple, ba président bandeko bavandi na simakuna, bandeko na biso ya communication ya sécurité ya ba o nyonso ba prendra penza ba responsabilité na bango ba mi pesa po IDPS le peuple ekende liboso et travailler na population congolaise na passion au peuple azoyoka. En tout cas merci mingi na bino pe bandeko boza libanga boza libanda mboka plutôt bozali ebele ya makasi. Alors ba maître na biso na Paris ba obo soutenaka Info 16 frère Richard Madeka, Patricia Lelo, famille Pukuta Mobimba na kati ya Champagne, maître Kamonette Mbola descenda Simo Kimbangu, maître Kim Kabongo bozali vraiment ebele, sans oublier Mignon Kalanda motema ya Kajikai Chimina. En tout cas na kati ya Afrique du Sud to pesi bino bambote mais botinda nde batu ba s'abonner parce que ba nouvelle eza ebele.